éviter ce qui va se passer parce que les lots, Mukono moi les lots, ils ont Mukono pas comme les autres, pas trop de circulation, trop de barrières. Il faut annoncer bien que lobby bandeko il y a PPRD bakenda qui envahir Notre-Dame du Congo. Ba lobby bango bakola la kuna pona ko protester mais dommage que balali li sous-sauté balongwa ki na bango. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? To éviter Tobi Makabo pona ko faire vivre bino ce qui se passe na Kinshasa la capitale. De part et d'autre, c'est des barrières, de part et d'autre, les amaloba. Ndenge toko loba boye na Kivu. En même temps, Makambu, wana ezabandeko ya chapelle bondeko, oyo, babimi, na habité direction ceux qui bako kende wapi. Nous allons vous faire vivre ce qui va se passer dans la capitale de mon pays. Merci, Nabino Nyosotu. Quelques motos, ce sont les bureaux 2, ce sont le renseignement. Déplacement moko wana moko boko mona eza yango wana nini ko salema to éviter to kokoba bandeko balandi tozana rond-point Victoire tozali ko kende ko salaka constant malembe ya état de la ville de Kinshasa avant que tokota na kati ya ba messe total nini koleka. C'est vraiment un dimanche particulier parce que les dimanches et que c'est pas dimanche mususu pambate tout est calme ba makambu eza calme mituka eza muke ezali kotambola ba barrière eza partout. Qu'est-ce qui va se passer? Toko luka bande konangai to sale la bino constant na kati ba église catholique nyoso oyo ezali nzinga. Ça c'est l'église Saint-Joseph. Ba église mususu ya kotoyo. Toko kita pambate eza musala bino bo pesa biso ya kotali sabino. Qu'est-ce qui va se passer na mokolo mwa lelo? Est-ce que marche ko salema? Est-ce que marche ko salema te? Nini koleka na kati ya mokolo mwa dimanche mwa lelo. Voilà bande konangai eza musala wana. Makambo ko salema na ba surveillance nyoso. Ba bureau 2 epai, ba bureau 3 epai, ba bureau 4 epai, ebele boko mona ba moto oyo bango na bango to éviter mais mutu na mutu asala ya musala biso pe to ko sala ya biso musala que les médiocres dégagez que les médiocres dégagez. Bandeko balandi tozali awa na Christ Roi na commune ya Kasavubu. Bisika bomoni bandeko bakomi déjà na mateka na bilongi pambate et bandaki déjà koinda depuis ce matin. Yango tolingi tozwa
quelques réactions avant que tout ça le déplacement parce que bazali ko tenir ko marché bazali ko tenir ko mbote papa les ah papa Christ roi mama nini lelo na papa to bini bodo sa marche so pacifique to do réclamer ba droit na biso maman congolais to temi to dali debout non à la dictature ba na so ba aussi sa classe ba lo za misala te ba tu musu ba uta étranger musu ba jola ba za ko dominer sur ba na biso to bi non à la dictature to ko tambola to ko lemba te jusqu'à tel point que ba ko to sa ba droit na biso ba na bayer to suki si bongo merci maman Lobi bango ba maman baza debout tous maman msusu s'il vous plaît avant voilà mbote maman mbote papa lilobani nos ango par rapport à mokolo moi bon par rapport à mokolo ya lelo toza na posa te sepeli sarabi sauté tango bande ko na biso bazo kweya s'il vous plaît makile ya bande ko na biso anezo sala biso sengote sala biso passe alors lelo soki to bimi résistance to kozonga tobimi résistance tokozonga mais pas ces sala biso puisque oh nyonso tout tozo sala communauté internationale voit communauté internationale azomona ba décideurs du monde bazomona bazozela nini tout ce que un peuple peut faire yango tozo sala balingi to sala lisusu nini ces décideurs du monde là balingi peuple oyo asala awa nini eleki awa po tomona ki bobimaki deja tobimi tobandi kokende biloto boko yango oyo babare biso balobi tobima te balobi toleka te nde tozongi tolingi tobima boye bisusu batikaki mpe baoyo bazali kuna bazongi bakangi biso tobima te s'il y a des résistances comme ça tokozonga puisqu'on n'a pas des armes et ils vont tirer bato bakokwea bakokufa mais place na biso ces décideurs du monde là bazomona te ces décideurs là ne voient pas ça communauté internationale azomona te sont des sourds sont devenus des sourds des aveugles merci bon, tu es dit que la police n'a pas respecté la cohorte. Soit disant que c'est biso qui marche zali pacifique. Mais à titre préventif, il y a un autre déjà ba margarine. Pour tu es dit que la finalité, ba kuboka ba gaz lacrymogène, ils vont tirer. Il y a un autre gaz boy. Je crois qu'on a moi communiqué beaucoup ezali tozongi boboto mondeko marche bibale ezaka marche batambolaka oto salaka boboto mondeko ya mibale ezaka nini olongo esika moko bopusani tina lieu ya destination bongo te bongo OK l'essentiel ya marche ezaka nini botambola ne fût-ce que 1 mètre boboto mondeko ne fût-ce que 1 mètre ya kotambola yango biso Nzambe asepeli na biso po tosali essentiel Bonjour monsieur l'abbé. Non, tu n'es pas bébé. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour papa. Monsieur l'abbé, les lois ezaki prévu marche to moni bomeki esimbi message nini okopesa na bandi. Message zalinde te toyika mpiko. Tozana molende to banga te. École ezali ya biso. To bunda kwa biso mei. Ezate bato libanda ne bako longisa biso. Bangonde bazali konyoko lo biso koleka. Pour ça nous a été peuple à développer intégralement de tout homme et de tout l'homme. Kobang ezala tina mokote. Oto sa ezali kambulinen. Ezali kete
totamboli bakangi biso nzela tolingi te makila bato matanga tango inso tobanga nzambe tobanga moto te nzambe nde akopona yo na ngai mpe akobatela yo na ngai tobanga oyo aboma nzoto na molimo kasi moto ya mokili te bomoko bozala bolingo bozala tokabwani mingi yango wana mwa totambola malamu ezali te. Donc monsieur l'abbé tokoki kolika ke na oyo ndenge bapoke bino c'est que marché sili moyen ko marché église catholique pe elembi moyen ko marché église elembi te soki yango te mbele tofandi awa te mbele po kutuna mituna te po yebi yango malamu ndeko elezer yebi yango malamu église nde za te totelema totambola tofingami totongami babilisi na konzambe totamboli mikomisa biso basali banzambe po te nzambe yokabuleli wa biso papa mbala ibale asalo sampo na kolo seke likambulizali ya nzambe yaka malembe pe kopesa mbuma na bato bazali koloba na bino que église catholique est manipulée par les opposants okopesa ya anonyme opposant moko manipulé église ezali te biso zali ngambo ya babola bato bazali konyokwama mikolo miso tofana na biro na biso bakoya kutungisa biso sango pesa nga lomeya sango mwana babenge na classe nga naza ministre ya santé nga nazali ministre ya défense nga nazali ministre ya finance te tolingi te mwana mboka nyonso ali ya malamu ndenge ya liboso mbala misato mwana ntango ofere na kelasi po tozala malamu soki toyokani tokabwani te soki opposant te mbele totelemi mpe awa te mbele akoro wana mpe esalemi te mpo batosi yango te yango wana tolingi te ebonga. Merci. Est-ce que tu connais la revendication dans likambo nini concrètement? Likambo ezali nde bato bazali kotosa nzambe te bazali ko battre l'école te bakende c'est tout. Merci beaucoup. Bazali ko battre l'école te bakende. Maître Hervé Mbote ndeko liese. Ba mama balobaki wana ke congolais nyo swatele mabino bozaba ndeko ya les congolais debout message nini kopesa pona mokolo malelo. Toyaki lelo ndenge appel ya comité laïque de coordination esengaki toya tobimaki pe na banganga nzambe bango mba organiser toza nsima na bango baza ba père spirituel na biso tokola nyonso balobi yango na ntango tokomaki libanda bazwi barrière ya police baye mpe kozongisa biso ya nsima tokei place ya losambo sango nganga nzambe apesi bainstruction apesi tofandi na population tozotala nini ekoleka mpo eza marche organisé ya comité laïque de coordination toza na mot d'ordre ya kopesa te kaka ya kolanda mitindo bakopesa biso. Merci beaucoup. Merci bande Kobalandi. Bomoni ya moko soki pe perdre atindi wana pona ko lukaye mo muke to lukaye ezana ya moko azawapi que ba jeune moko ya pe perdre bakoya ko infiltrer batu mais bakokutana na biso parce que biso to ba combattant na journaliste combattant na mesana ba front ya ndenge na ndenge donc muto akobangisa pe moninga azate donc tobimaki tozana Christ roi tozozwa quelques propos tokende na paroisse mususu mbotende olingo bakisa likamu moko esalami lobi oyo tomoni lingomba moko ya bato moko batie bikoti ya rouge bameki kokota na ndako ya nzambe tolobaki yango biso ba Congolais debout topesaki campagne ne touche pas à mon prêtre eza likambo ya kozwa na kosakana te kotiola sango te kotiola nganga nzambe te donc ba blague wana oyo esalami esila ndako ya nzambe eza ndako ya kotosa bokoki koya te na babikoti na bino boye kosakana na ndako ya nzambe osalemaki na Notre Dame osalamaki lobi na Notre Dame balobaki bakolala balali lisusu te tokambo tomoni bango pete lelo bayeba ne touche pas à mon prêtre na likambo wana toza kotosa kaisala o babengi César mais kaisala pe ebongi atosa nzambe donc to permettre te ne touche pas à mon prêtre toza ko continuer tina yango donc basala masse kite na likambo wana o esala maki lobi ezape ya suka o esbani na Notre Dame esuka pe na Notre Dame ko bandela lisusu te. Merci papa lobi olingo bakisa nangena chéri par rapport à batwana azotaka kombote ti balongoli ministre intérieur Shadak batie moko sakanya eza moko sakanya mto forma batu wana babere rouge o bayakale o bana na ye arme même bimba o ya batu na ye o atambola bango ba revolver bazala ba revolver ba misa moko sakanya batie ye pona ko intimider biso problème biso alors que bakutana ba guerrier ngai na bana makambo yo ngai na âge de 17 ans
depuis parlement debout na kobanga mutu te pour na bikolo so banga mutu dans la bana politique les lotés na bana kala dans un combattant et puis guerrier na mboko moi faut sakana so ay pour la mamola akosala boy ngando sukusa ngando sukusa OK olobi boninda bon ngala nazali camarade na kati ya FCR na parti ya Ewanga honorable Jean-Bertin Ewanga ce qui bisse toza kotambola toza peuple toza ko revendiquer ba droit na biso oyo eza normal lokola tomoni même na ba pays mususu baza kotambola et la police aza wana mpona koencadrer population mais biso toza kotambola mpona koréclamer application intégrale ya accord à Saint-Sylvestre tolobi ke no tant que décrispation politique esalami na mboka oyo te mais c'est Kabila ayeba que non élection na mboka oyo kesalema te biso toza na besoin ya application intégrale ya décrispation politique oyo bango baza kosala ya ndambo ya kobimisa bakuluna wana eza décrispation politique te décrispation politique na biso ezali bakatumbi bazonga bambusa bazonga baautorité nyonso ba Jean-Claude Muyambo babima et peuple aza korevendiquer badroit na ye zela tozwa nanu maman maintenant komona kuna neti mbote maman papa ndeko leza lobi bakabeli bango bilamba na biso ya bamama catholique bilamba na biso yango tomoni moko atelemaki tona bambongo keyale bakoya na baparoise balata bilamba wana oyo kola biso tokolata nzambe mpe asali confusion na ye biso nyonso moto moko alata elamba aza te po eza ya Saint-Esprit nyonso wana eza mpo na nzambe yo sambela olingi kosambela te okoya tolobi na biso pasi toza bafonctionnaire moye totangisa bana eza te toboyi bolata bilamba wana tomoni voilà bandeko balandi bato biso basango chaque fois ça marche aboyi marche ça fini mais c'est fini ti sikoyo totambola te totambola nde totambola mateka na lela ngo lipa ata yo mo bana ina mateka bona tia lebenge dokuta na bagaz mais na lela ngo lipa c'est un enfant debout congolais il faut ouais remercier d'abord laïque église catholique précisément cardinal Mosengo vraiment nazo encourager nazo souhaiter vraiment vie moulaï pour lutte vraiment ya zo mener les alliés qui m'ont hasardé donc les alliés qui m'ont destin par l'Éternel alors vraiment nazo encourager précisément avec précisément laïque église catholique na ba congolais vraiment tous a toujours décisif pour la libérer donc aussi. Merci beaucoup. Que les médiocres dégagent, dégagez. Que les médiocres dégagent, dégagez. mboka etambola mabe
bato ba diriger mboko ba criminel alors biso peuple tolembi bazo boma biso pe toza sir ya kosala nyonso oyo église catholique azosenga biso lelo tozo marcher muta ko péché biso azate parce que balobaka l'autorité veut de dire si on va dire on va tout d'abord les peuples biso peuple tozo décider na kati ya mboko Mama Maria, Okobonela yo Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria, Mama Maria. No, when Ali wana Tala, vamos aqui em Lima, vamos aqui a mão, vamos aqui a mão. Place ya sana mwana. Kamera sana lupa mwana. Ma pas mon sorte du fond on va dire que caméra ça on a pas ça. Nzambe munduke ngaka ya express
Maman, ça pour la marche à Mora. Yo, quand tu allais à Catholique, na siège. Batia PPRD. Yo kasi mambo le kanagaza ba mtu mfuanga bangu chikombo. Soza na carte na presse mbola tango. Wana Congo presse ya Congo ba policier atanga te to mamaka. Ah yango konza journaliste asimba kete. Tona policier atanga te na presse munga obeta masaska na nyama. Gambira. La bande ko balandi tozaka kana kati ya terrain toko lukela kabino banani babimi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tozana mwana mboka Vital Kamerhe. Mbote mwana mboka Vital Kamerhe. Mbote ndeko Elezer, d'abord félicitations. Na moni penda ke malobano ezaka solo. Pe olingi mboka. Olakisi ya solo ke oko brave ba barrière yebele. Nebito salaki ndengeni ngapena ko yisote neni na salaki. Bomba ngo kaka. Merci beaucoup. Toye awa lelo ye ko sambela na paroisse nini? Awa na PDS na Ngiringiri, parce que il faut tokendaka quartier na quartier, surtout place à population ebele. Poto la sa population que biso tozana bango et que babangate eza mboka na biso. Mais toko ndimate bato bakufa. To mina basango to tamboli, to tumboli mutute babandi ko beta biloko babeta ka mikolo nyonso. Mais population mo netoni libanda, abika il faut marcher continuer. Marcher continuer, message nino ko pesa na ba congolais o ba kolanda parce que paroisse, certainement que Bazali ko étouffé, mais des fois Basango bakomi ko kende un peu en contradiction na peuple parce que pour le peuple il faut kaka tobima oyo ko ya Basango balobi to lingi ko bomisa batute message nino ko pesa na bandeko ba ko landa yo na Kinshasa bao ba ko landa yo na Walikale parce que balanda ka biso kuna bao ba ko landa yo na Aru bao ba ko landa yo na Mweneditu bao bazolanda yo na Salamabila bande ko bakolanda yo libana mboka pe na bisika nyonso na inalo bana nyonso boye yezu nde mokonzi oyo nyonso tosa na sewa ekoleka melilo ba nzambe na bokonzi na ekotikala seko peuple ya nzambe ekotikala yango na kolobana liboso na Kabila
ayeba ke mboka oyo ezali mboka na biso nyonso ayokela peuple asala peuple asengi ye ya mibali na bana peuple atika kobanga bazobeta ozoyokala libanda atika kobanga ayeba ke mboka ezali ya ye yende akolonga na kombo ya Nzambe na kombo ya Yesu Kristo baningo ya leader opposition tolobaka pamba te tobimbaka tozaka na peuple tozaka na kati ya peuple oyo koyamba na sima biso so tozaka ebele lelo mbeto simbali maboko totamboli ya wana bi awa lelo totamboli na kumisi basango na biso ya lelo ya ngiringiri la fois passée balakisaki yango lelo si balakisi oyo ya Christ roi place na tambela la fois passée bango pe balakisaki yango na bandalunga voilà pe tomoni yo tomoni ba mamo ba yambi biso awa bandeko ya ngiringiri to sepe na ba jeune nyonso ya ngiringiri nde batondi libanda babi mboka eza ya biso babangela kote tosala émission bazobeta ozokamo wana na kasi bayoki yango bango moko. Merci beaucoup. Merci ndeko Eliezer. Et mobulu ezo continuer kazoka. Ouais, tozo bima parce que tokotalisa mobulu wango wana eza le côté parce que batela caméra parce que bilili eleka. Moi été tomesana pour moni gaz lacrymogène balobi komi ko traiter malaria. Lokola tobela ka pe malaria belé yako tozo bimaka. Ngai ngala bateka sote. Merci. Merci mingi, merci. Allez. Merci. Merci. Merci bandeko balandi toko bima toko faire vivre bino musala eza manifestation salemina ndenge moko ko sakanate bomoni na Christ roi comment les peu perdre à côté ici batunaye lobi c'était Notre-Dame o bakendaki balobaki bakolala pona nini balali lisusu te to comprendre te toko kita toko tali sabino qu'est-ce qui se passe merci kabilo okokende yo madiso lelo mbote ndeko journaliste toye kokuta bino likambo nini eleka ndeko kuti biso ndeko mpo mondi bandeko na libanda tosisaki misa lokola bandeko na biso ya coordination laïque balobaki yango ifo tosala marche fête marche ezaki marche pacifique après misa sans d'ordre tobandi kobima tobimi toza koya nzokande nakanisa bango bakasaki tokobima na nzela ya sosa biso tozwaki nzela ya gambela toye tokomika quelque part bazaki nsima na biso bandi kolanse bagaz lacrymogène fait bazaki moto 6 motos et puis na une voiture ketch fumée et non immatriculée donc baye ba lancer le gaz c'était trop en fait on était étouffés on ne pouvait plus rien faire. C'est pourquoi on était obligé de prendre refuge ici parce que finalement bon c'était un peu ça et dans la maison il y a des mois qui a inhalé en fait la gaz et on sait maintenant là on est en train de contrôler son état ben voilà c'est ce que nous avons comme autorité de pays. Ça montre que le pouvoir est en train de tanguer, c'est le signe de la fin. Donc, qu'est-ce que vous pensez? C'est pour bientôt, Hérode va tomber. C'est passé. C'est 5 ans. Oui. Donc, regardez, Beta qui est donc moyen. Papa, ils abandonnent. Oui, au moins, au moins, voisin. Moi, on a un peu de temps. Donc, on va attaquer Timapango. Donc, tu vas comprendre. Timapango. Bon, gaz, c'est la race, Timapango, vraiment. Hein? Tout ça, c'est pas normal. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Siko musala ya Monisco eza musala nini? Tozo benga Monisco azo yate. Est-ce que ça eloko ya ko banda ko beta ba gaz ko beta masasi? Donc musala ya Monisco na mboko eza musala nini? Tozo kolela. Tozo ko benga ba numéro na bango bazo ndima me bazo ko yate. Il fallait ba ko sécuriser biso. Tozo ko bundela mboka. To yibite to bukite to fingite ndenge sango ba bataki biso. Tozo ko marcher pamba mais pourquoi bazo ko sala makamba boy? Voilà. Biso toza ko marcher pacifiquement ndenge ba pesa ki mot d'ordre pour te baye ba ko respecter accord ya le 31 décembre tozali ko senga ndenge toza ko marcher ke ba konzi ya mboka baye ba ko céder poto kenye na maponami o ekozala na contestation te mais loko kamusi ngai bazui ba gaz lacrymogène bazo beta na kati ya lupango moi j'étais dehors ba beti gaz ekwe la mwana o ya bébé oyo eza pasi mingi congolais akoti ko sala makambo ya boyete mais on a ko senga bato baza ko diriger biso les hommes passent les institutions restent mais l'histoire est corrigée bango un jour je dis je vous remercie beaucoup ouais nezali ba violation
des droits de l'homme, parce que la personne humaine est sacrée. L'article 15, elle dit. Voilà, on a réprimé de manière sauvage. Alors j'interpelle l'opinion internationale, surtout la MONUSCO, hein, qui s'occupe vraiment des droits de l'homme, qu'elle puisse vraiment saisir de cette situation pour que les auteurs soient vraiment punis par rapport à la loi. Donc des violations des droits de l'homme. Moi qui vous parle, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je suis aussi victime de cette situation-là. Pakowele la force na la police qui tient ya kokota na kati ya lupango. Eza ndenge wana la police azali koluka koforce kokota. Marche na biso ezali besoin de te, marche na biso ezali ya bamasasi te, marche na biso ezali ya koboma bato te. Mais toza kokomprendre te bandeko na biso ya leta, tozali banguna na bino te. Marche oyo tozali kosanga respect ya corps, Kabila respecte nde ya corps. Mama Olive teya mpe mobali na yo yebisa ya respecte nde ya corps oyo toza na poto toza kaka respecte ya corps po bozoboma tozosala kaka bozoboma toza kaka tokolemba te. Makila la Kongolo ya patol tank joan makila ko ganga ye akofuta ngo enjo ndalo sambela ka koyoka akoki ezalaka na bato bazo servir ba Rwandais na mboka na biso toyebi ke ba policier ba soda baza au service de Rwandais na RDC mais moka oyo eza ya biso mabele ya biso bakoko bazosala mosala tokolemba te ntina suka Kabila kokizonga na Rwanda me naloba kaka nayebi te so mboka na biso ezalaka nini nayebi te vraiment toza na besoin ya liberté tozotanga malamu te tozolia bien te baya na biso bazosisa classe misala eza te bapapa na biso bazotangisa biso bien te bana na bino moko bazolia bazomela me biso toosouffrir avenir na biso eza to na besoin totanga malamu tozo misala malamu moko eke liboso bozoyiba bozolia biso siko tokokisuka wapi tokosuka wapi bozokanga bato na nzela bozopanza biloko bato bazoteka te misala eza te moto asali kabine na nzela bopandi bazolia bakuluna bagros frere so bakoma bakuluna bapari so bakoma basato juste ezali na moko bafule ezoni bozosala nini mokonzi ya malamu aza mokonzi oyo amitutisaka totoza kokoka komitusa te respecte accord na o papa na sengi yo respecte accord toza besoin venir à malamu tere biso baje tozotanga misala eza te. Merci. Merci bandeko balandi tozokoba na misala. Akende